Le faux témoin ne restera pas impuni. Celui qui dit les mensonges périra. Bienvenue, fidèles téléspectateurs et internautes de cette émission. Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux devant nous là pour nous suivre. En tout cas aujourd'hui, c'est bien là votre humble serviteur John Fwambakachak, autrement dit Messana. Vous tous, chers abonnés de cette belle télévision, la chaîne de télévision Shelvi TV depuis France. Big salutation à notre boss, la Vita Leader, grand prêtre mère. Big salutation à Yona Batouni. Nous croyons que vous serez vraiment bénis au travers de cette belle émission. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'opportunité de recevoir pour vous un grand homme de Dieu. Il nous vient du Canada, à Ottawa. Il s'appelle le prophète Daniel Yabantoma Yabasakoli. Il dirige l'église TJM, Trône de Jésus, Maison de la Divinité, Ottawa. C'est une bénédiction pour nous et à vous tous ceux qui sont en train de nous suivre à ces instants. Shalom l'homme de Dieu. Shalom John Fwamba. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Et ça a été le voyage? Ça a été. Si je dis que ce n'était pas bien, j'ai mort. Ça a été. Voilà, nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau de cette belle télévision Shelvi TV. C'est pour vous la première fois. Quelles sont vos impressions avant que nous entrons dans notre émission ou dans nos multiples questions? Je bénis premièrement le Seigneur parce que Dieu a permis que je puisse être là. Et deuxièmement, par la grâce de Dieu, vous m'avez permis de passer dans votre chaîne Shelvi TV. Voilà. Je vais en profiter pour annoncer à tout le monde. John Fwamba, c'est un collègue de l'école, de l'université. C'est-à-dire on a fait ça ensemble, mais Dieu a choisi que moi je prenne notre chemin. Et vous êtes là. Je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup. J'ai vraiment un témoignage pour ce grand homme de Dieu. Hein. C'est lui qui est aujourd'hui avec nous. C'est ce qu'il était. Donc aujourd'hui, il est en train de pratiquer ce que le Seigneur a mis à lui. Donc c'est vraiment une bénédiction pour nous. Ne soyez pas pressés, soyez là pour nous suivre parce que Dieu fera quelque chose au travers de cette émission. Parce que aux en Kinshasa, biso na kin awa plus bakino balinga langila bien que libanda pe balana na bango biso na trop français mi super tom soit dans le kamopanzi. Peut-être que moi lingala ngo komi ndenge nini mais au français to ke na ngo ikokelo kendo moto na nzambe to ça na sengwa ko yamba yo. Est-ce que okoki ko ebisa biso quelle est la différence entre vie chrétienne ya bino kuna na mboko uti na Ottawa na poto et puis la vie chrétienne, il y a biso en Afrique, surtout en Kinshasa, c'est différent ces années. Dans le buteur, la lingala, la pamboline zambe, tu as mis la lingala, la femme lingala makasi, boké sénézali. Voilà, boké sénézali. Boké sénézali, vie chrétienne, ils ont moko. Ils ont religion, ils ont vie auto-vivre chaque jour. Mais ils ont boké sénézali parce que tout le monde vivre vie chrétienne. Mais nous allons pratiquer les religions. Nous allons vivre la vie chrétienne, nous allons vivre Christ dans la Katinaye, nous allons respirer Jésus, et nous allons louer Jésus. Mais ce qu'on a, nous allons pratiquer la religion. À Salane, à Bete, à Finganaete, à Kaba, Sofwa Kaba, à Pesa, Sofwa Pesa. On est dans la vie chrétienne. On a une religion, ma bonne mère. On a bien éduqué, nous continuons à faire. Mais au Ebi Soumassia très bien au pratiquer au Kenya. Par rapport à la différence sur le dos que Seigneur les alliés et nini oyo Seigneur na mon Christo africain à Sala par rapport à mambo yo pesi sur le roi Bokese. Bon, Bokese les a ba plan et belé sur le plan spirituel. Mon Yesu azaka moli. Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit, en vérité. Mais toi, ben nous autres, ça la remoli moana et bumba melanzana. Parce que mutoza bilo obisak, mutoza molimo, molema et limo katina. Alors bilo qu'on a mis ça de fois ça. Et ça n'a part des choses. Part ya molimo ezali, part ya maye les ali, part ya bomoto ezali. Ce que bisiko to uti, ba tona ba sala la différence sur la bisato. OK. Il faut pas ça molimo ezali.
il faut pas qu'il y ait des cailloux, ok, cailloux. Il faut pas vendre un certificat ça là. Mais il est ça là. Mais ils ont le rôle à bien sur l'Afrique. Surtout dans le Congo. Surtout dans le Congo. Nous tuons. On a pasteur à bandi culte de 7h à 17h. Lobby, esprit de Tindi Bangobo. C'est impossible. On est dans le monde, c'est impossible. Mais il dit que Paul dans la Bible a terre 12 heures du temps. Mais la Bible dit chaque chose a un temps. Soit nous avons matin, midi, depuis 6h, 18h. Et comment on pense? Voilà, dans le but que tu nous as béni dans l'émission Allélo, nous sommes avec le prophète Daniel Yabantoma Yabasakoli, l'église Trône de Jésus, maison de la divinité, où ils sont au Canada, à Ottawa, et à Kinshasa. Nous sommes en direct à Kinshasa. Nom de Dieu, tout le temps on a sujet na biso. Tu es bien que vous pensez à un bien plus aux amos sakolo. On a biso selon les sakoli. Est-ce que vous connaissez cette biso délivrant ces années? Bon, Esaïe, livre Esaïe, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Toi seul, Éternel, tu es venu nous sauver. Délivrance, Esa acte yako, délié et le cause à qui a kokama. Et le cause à kokama, la 3 dimensions spirituelle, physique et moralement. Ok. Parce que ça n'a pas tout lié moralement. Ça n'a pas tout lié spirituellement. Mais ça n'a pas tout lié physiquement. Alors la délivrance, c'est l'acte de délier quelque chose qui était lié et le rendre libre. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Voilà, par rapport à la délivrance, je serai un peu pragmatique. Délivrance, tout le monde a Kinshasa. On a dit que Bino Boza plus sur Internet, Bola la raté, Bola de l'Arabie Saoudite. Dans l'église de Beleza à Kinshasa, au monde a pasteur à Sambele pour na mutu, mutu ayaki aza aoloba, ma Sambele pour na yache, alobine na anglais, so qui take it. Pas les mutu à Sanzi, ba maki. À Sambele pour na mutu kwa ibwe, mbisingo la bimie na lokolo. Misu misele kete misu magoro des hommes. Est-ce que ce qui est spirituel, on a toi non mon angote, mais pasteur à Sambele pour na ebimi, est-ce que c'est possible bim? Bon, je sais que dans le temps de l'avion, il y a trop de mixage. Il y a trop de mixage. Ce qui est spirituel ne peut pas prendre forme lorsqu'on les chasse et son forme physique. Parce que c'est d'abord spirituel. C'est abstrait. C'est intouchable. On peut les sentir, mais on ne peut pas le toucher. Tu peux le voir avec les yeux spirituels, mais tu ne peux pas directement aller les toucher avec tes mains. Alors, je ne peux pas chasser au nom de Jésus et voir une poisson sortir dans ton corps. Ça n'a pas de sens. Mingo Salema, ils ont magie, ils ont cabale juif, ils ont la katuana, ils ont magnétisme, basali ya suka balingi, baséduire libota nzambe, baebana, bazwa succès, bazwa mbongo, mais à la fin de la journée, on a perdition. Mais est-ce que bango nyonso o ba ko sa biloko ba pratique wana ba to bengo ba fausse pratique, est-ce que pensez-vous que ça pena nzambe te po to mona mutu pe ligoro de bimie assemblée yote ezali passe moi bande ko salanga misusu ba ozwa photo papa na zi photo dadi na cheka ka boye zeme na komi na zeme ba pratique wana nyonso. Bon, au nom de la délivrance, il y a les actes de foi et il y a aussi de l'aberration de Katsamanamoua. Lorsque je fais un acte de foi, la foi c'est une ferme assurance. Dans le livre Hébreu chapitre 11, on les détaille, je n'ai pas le temps de lire. Hébreu 11, Bible sur la foi. Je peux avoir la foi, je prends ton habit, je le mets sur mon corps, j'étais malade, je suis guéri. Mais éthique à la doctrine, c'est pas une doctrine, c'est l'acte de la foi. Dans le acte des apôtres, l'ombre de Pierre guérissait les malades, ça ressuscitait les morts. Et sur tel cas, dans le acte des apôtres, mouchoir et Paul, et ben guéri les malades. Mais il y a une doctrine. À chaque fois que Pierre passait, on ramenait des malades, des ombres, et ça mais le lot, c'est comme ma doctrine. Il n'y a que le seul, il n'y a qu'une seule chose qui peut être répétitive dans l'église, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas de overdose du nom de Jésus-Christ.
Il n'y a pas d'excès de table au nom de Jésus-Christ. On peut citer le nom de Jésus-Christ matin, midi, soir. Il n'y a pas d'excès de table. Mais bino pasteur beaucoup bozana ba pays anglophone de boeli biso ba biloko wana bozo ko ba biloko na ba États-Unis ba Canada bisika bo utinde boyi na ngwa ba pasteur congolais ba commission ngo et doctrine vina bango eza auto monaka te na ba 90 2000. Bon, on a bien un pasteur congolais. Na ko sangisa. Mais Evra na Ottawa. Il j'œuvre à Ottawa. Na ko sangisa ba pasteur congolais. C'est bon ba auto zo bisika biso kuzali. Nga na otikula na za motede. Omoni biso toza na école ya Alexandre Haïti Abala. Haïti Abala a perdu la foi en Afrique centrale. Il y a beaucoup de pays ici où Haïti Abala a côté pour la mututo ba réveil. Tokende nan malembe wana ezali topesa bato esengo préambile bandeko bayoki yo elobeli na yo basentir yebisa biso qui est le prophète Daniel ya bantoma ya basakoli obani mosala nzambe ndenge ça c'est un long témoignage. Ouais ozala un peu bref en résumé. Non, bref voilà. Je vais résumer ça au yebi peut-être bandeko bayebi taminde na mosala nzambe. OK, c'est-à-dire vers les années 76. Mon père était au niveau de... Il était en Arabie Saoudite. Okay. Il travaillait en Arabie Saoudite. Il a fallu que ça ait une initiation en magie. Dans Aboy, l'ange lui est à Paris, à BC, tu auras un fils qui s'appellera Daniel. Okay. Et Daniel va vivre entre deux mondes. Il va vivre entre le monde des lumières et le monde des ténèbres. Il va commencer à prendre les gens dans le monde des ténèbres et en même moment le monde des lumières. Je suis né comme ça. Et lorsque ma mère est devenue enceinte, on a tenté de me tuer, mais Simbate, après ça, on combat Daniel. Et le coup, la papa n'a pas magicien dans le cas. La bandi sport de Kouane. Tout au long de marche à sport, on a nati sport en 2000, le magicien dans le tour. J'ai été sportif, dans la salle catch, dans la salle boxe, dans la salle jiu-jitsu, dans la salle bakache, dans la salle kisi. Donc Simba Kisi. Bapesa Kisi. Dans la campus on attend tout dans la campus on a ba Kisi. Yo yebi ke na campus naza muto ya mobulu ko sakanate. Ngande na mimi kulu na la campus. Donc ce non tambo na tambo au moins 100 personnes de 50 personnes. Yo yebi lo ko sakanate. Na kata biloko ba brigadier na. Ba brigadier. Ngana kimi saba to su université kani longi na pambo ba kimi université. Olialine. Nabi auditoire mon 1000 personnes beaucoup de classe T ce vous pesi ngambunguti na kata biloko wana nzamba ebaki appel à nzambe zaki et memi ngane okome mangana komi musulman j'ai été musulman na kena armée na kena makambo nyonso kola yo zongisanga et depuis kola zongisanga omoni ngane na zongi na sportif mais na kata campus wana na sibi ba humiliation bato koseka bavia bazambe bandi basacrifice etilelo ola na bazamba une année 2 ans kolo sumasa osala grâce kolongulu wana kutika kolo bamote na beta ba 6 mois makolongulu et basacrifice bato babeza magicien asimba kisi kuna lisakoli or que il a fallu nous autres ekufa nous autres etonda ki orgueil nous autres etonda yi makambo belé il fallait ko poma nous autres de Bible na kata livre ya Romains chapitre 12 offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Ce n'est pas une autre mais le lanceur de mais moto nzambe olobi bien sacrifice nzambe nda benga yo ou bien bande ko sala mpona yo te ndena tso bisa yo nzamba benga nga na zala vivante nga na répondre kana tu la teyaki yo liloba po okoto comprendre que les attentes na yo ou bien ndenge so na biso nga batenga na okosa donc ça na nga abandoye mbala moyendi. Alors il y a qui est oemba so azoinga azu bible la bandotanga bible de 0 à 5 bon monde kotanga bible koli et na comment la muka 4 heures na okebe la répétance 8 heures chaque jour na Kinshasa après na gelu église moko nde ba baptiser nga na bandi musala nzambe wana église nini boye na kelo église moko lelo ba baptisanga i pasteur ba baptisanga comme un pasteur Eric Bile. Eric Bile muto Bile oui Eric Bile cyclo oui zena lemba alongo wana
kepa musanza emolo na respect mingi prophète Jean Kamunga mbaye na miva la grâce oui. alors makambo yo comme belé toi au côté sana kata makambo nzamba consacré nga pasteur liboso dali prophète Moïse Pombi azala matiti na avec l'éternel azala ele belelo osukutane lelo alors na ki Afrique du Sud na ki na bandi musala nzambe na Afrique du Sud to na bandi église kuna na ba 2011 na bandi église kuna si 2013 14 nzambe azongisinga ayibisinga bikende luka eli na bala wana posa papa ozonga na zongi na ezali na bala kufa na Afrique du Sud azala suke abisinga zonga Kinshasa okutana eti na bala ozonga na zongi Kinshasa ali na bala nzamba otinda nga eza apôtre Alphonse Kambana Mwanza ya église Fena tona komi na ebisi papa nzamba tindi ngai prophète bona ba esinga boda prophète test à liboso au vanda wana 2 ans au sakulato lubati l'église bobe mon frère bozo chaque jour na kokia ngote première fois na bimi na kei na bandi église sous ao na sali ba campagne na tu ba ebele na pesi pourquoi ba culte na mati et tendance na ke bondo la pona zo calendrier zamba tunia ngana tindo sa l'église to na tindo ke ça mako na e na su ba tola nyonso na e na bon papa na vanda 2 ans Alphonse Mwanza 2 ans après à Matinga ce qu'on a ché après 2 ans daga mutu na Afrique du Sud na tei déjà na l'église à Minini na lobby déjà ba liba ba to epele zamba salaire en grâce na comédie na parler présidentiel à Mugabe na pesi direction spirituelle parce que ozongi ba vandi so ba kangiso mu ko banda 2 ans na ko va non pour John na zu message na mais faut na mela so lobby ba bengani quel test ya humilité 2 ans pour papa tombolinga 26 ans l'église à présenter na bandi sigo service de délivrance makasi na quatre église et après kola aopambola na longwe na makolo na ye directement Canada biso to longwe lo wa rebelle to non osaki des autres panzi église okena batuté apambolinga ayibisanga bikisa msasa bapamboli yo kende sa musala nzambe tolandi parcours na yo mais quand on a fait parcours tozana mituna to retourna lelo par rapport il y a comment on a ba jeune serviteur congolais surtout na mboka na biso ndenge bazo sa musala nzambe tozana ba doléance ba te belé ba na poto na Kinshasa moto na nzambe ombenga prophète maluka nzambe te ana ta resembela te ana ta sacrifice te mami benga prophète mutalandi kana biso na landi boye abengi parce que les prix à bino il faut tinda $2000 na fona matamangenge est-ce que c'est la mtu prière c'est conditionné alors aux témoins ngai ça fait yo ebinga ça fait depuis 2000 je prophétise l'autre on a 2000 presque 21 ans na kata domaine la prophétie les gens ba to musu ba comme oyemba ba comme pasteur on a vana na yo na ebiso ndi oyo ba sumo mbita comme pasteur a comme ba comme alors na vient na Canada par la grâce du Seigneur toi na hiver métogé na mataba tu ngomba na Canada tu lukanza bato babenga nga obondela mutu na posa na senga mutu ngongo te so mutu na posa pambola yo fournir effort nzambe alola osimba motema na ye ya pamboli to sala no musanza mbete po yo pambola poso na komo sa musanza mbe po John yo futanga c'est yo komi nzambe na na sala musanza mbe parce que les nzamba alola afutanga et so nzamba futa de mais ce qu'on a ba prophète nyonso ba osa biloko puis ya na bato ba zoki ba bungisi kondima na bango pona ba acte ba prophète be ba ser misu ba escroquer assemblée te azopesa orientation ya mabeye mo ebiki ya na nzambe te ba zoki ba lembi ko sambela ozobisa ba mo. Alors avec toute humilité elo ali boso no senga bato la nyonso ko prophète bolimbisa ba prophète elo ko na senga avec toute humilité la Bible bolimbisa d'abord pas sango ya ba vrai prophète parce que na kati ya ba faux il y a le vrai prophète ba prophète il y a solo ya nzambe je m'en fous carrément na mbongo na yo je suis porteur de la parole de Dieu si Christ ne parle pas je ne parle pas na bisa ba na ngana Canada je ne suis pas manipulé ba manipula nga te na c'est dans la pression te na zo pas injection ko utapa mututi
so nzamba ebisinga bilobela na lobelo ngo cru comme ça je te le dirai le Seigneur m'a dit laisse ou continue. Il y a plusieurs personnes qui viennent devant moi me dire que non ce prophète là est trop direct. Si le Seigneur me dit dis-lui, je dirai avec beaucoup de sagesse, mais je te dirai ce que tu veux que je te le dise. Mais mon ton Nzambe, koyoka yo na nengo pesi parcours na yo. Est-ce que Nzamba futi yo? Pour sacrifice au mi pesa ki na sozo ki to robeta ta ba 10 ans de sacrifice. Pendant 10 ans on a rotambola makolo ngulu, osorola raté na bazamba, ozola na ba malina, tout ça. Est-ce que lelo ko ba Nzamba futi yo? Nzamba futanga. Nzamba futinga parce que Nzamba longole nga d'abord ah. Mon biso toza bato to ko beta tolo na bosu ya ba parents. Na ko beta historique papa botinga ti. Po ya ko fela nga ne kulusu. Na mboko na komi lelo na Canada outi poso nyoye. Mon lo to ko mutambola tana $100. John nga yo ebinga ndeko na ngai. $100 opozwa ngo ya ipasi. O sakole belé mais soza na mbongo belé ya $5. Ruta bypass oyo yebi nando matango tongo 5h na ngombe tata nzambala na nzete na ngai 19h on est na okita na oke na oso manda otambola mna lisakoli no ampiaka mais lelo nzamba sala grâce big na luka su batute batunde ba oluka olali olamuki mbiso abengio alakisi yo osengiete osakolela epete abika ton na yuka dio nzamba tushenga la pambola kolobani yango biso koloba malamu mais ko nzamba sala bongo nzamba ofuta yo chaque jour na longwa na mboko na bala ite na zoli nzamba balisi nzamba pesi na mosi nzamba pesi na bana maman interprète moi c'est un interprète je la salue aïe baby je la salue déjà là où elle est à Ottawa aïe mami je la salue. Alors nzamba balisio nzamba ndimission na bato mususu o webo ndimati moninga za lokwa ngaza kwa Moïse na bege yaka na lolenge na ko bege bato mikolo bakoyo kangati nzamba sala grâce to koma na point wana to koma mais to sauter kaka lokolo précédé biso la question olongo na Kinshasa obande ko evre a aucun na mboka moko boye lelo oza parmi l'église nimami na Ottawa po toyoka toza na batu biso za ba journaliste d'investigation toza na batu na ba Ottawa na ba ebisa biso que TGM est parmi l'église ameneno endimama na Ottawa osala ndenge nini yo français ka na lingala anglais kutu kolobate tant que soko molo ba onde siko batu wana osaki imagine po bandima yo et puis ba se soumettre na nzambe na yo. J'en profite pour saluer tous les prototypes. Guys, I love you. It's your dad, it's your master, it's your brother. I love you so much, guys. Na komi na mboka wana, baby singa barobi na mboko yo. So nous travaillons, faut aller se mettre comme nous. Kokoma na komi na koma jour anniversaire, le 17 septembre. Na komi na bandi 3 jours à sec. Naliati Canada lelo nali été au mine olio poster dans ba photo biso to ska ki diba o master kenda déjà continent na molini 3 jours à sec na bimi na lobby maluba dans le maluba à partir de septembre il y a mars il y a septembre wana na bandi ba mo église na mundimi moko prière amoni Yesu Masi na lisakoli na miracle akomobenga batu bae Nzamba ebisinga bi Canada eza porte d'enfer. Amérique du Nord eza porte d'enfer. Papa, kunande ba changer sexe à moi. Donc moi si ba comme mobile. Kunande bondoki ezali. Alors, fait un sacrifice on a banda se constater ba 13 ans au Nzambe a ton a commis fait un sacrifice on a sous fouti. Sacrifice et bendi bato ba ko ya pembe nanga oyo na ko gagner bango na mayela bo motuti. Sacrifice est foutu. Parce que sacrifice est ganga à coller comme un loba mutu. Mon sacrifice à lobo là pour soit établi au bâti na raya train. Ataboka ni frère raya ou les kambamo. Alors moi pas kangi ça dit parce que sacrifice est banda au ganga coller comme ngongo nanga. Ezana lobité sacrifice est gam. Obi solo ali sumu et l'équipe makasi même sur la parfait. Parce que sur la sacrifice pe na molimo ganga makasi.
alors sacrifice gangaki nzamba sali grâce na mukio ba otondo loba nzamba ache brique moko étigienne et l'autre nzamba sala biso grâce ba jeune bazana biso ebele na ngolwa nzambe et ba jeune olanga na zao tout ce qui est ba église ba onde ba nzamba et mission nini oyeli na Kinshasa et puis bandeko ba rolanda biso ebele ozo marteler awa les sakoli délivrance avant de commencer la mission na lisako na délivrance mutu a rolanda biso ana problème mo besuki c'est motema aza suna confiance ba sala nzambe te mais ayoki yokoloba et puis ozala no awate oyeko ya biso to profiter to ko l'exa grâce au te il faut les cas pour ba nzambe ba rolanda biso lokola waza na problème a pambwama. Pensez-vous que ce gars bengi yo akutani na yo aza solution na makambo na ye akozwa tikotek so na biso ozwa nyonso na kosi ndiko na ngai parce que ngape tisi kono na zuye mote yango moninga na oluka nzambe nde totino suko benga na oti ngumba na oti Canada lobby leo na tongo na zena ngumba donc na oti oluka nzambe siko so na biso na opeso ngo na kosi mais so na biso ke nzambo naza a opeso ngo seke na biso mambaso so kuta na biso nzambo asali ke to luba Jésus Christ Nazareth a olobelo akorienter n'importe quel cas n'importe quel problème le quoi nga naza zoba so ya elingango na kokati mais le quoi nzambe azana biso so ya elingango to pese solution. Amen, amen. On reconnaît un prophète na ba réalisation ya masakoli na ye moto na nzambe mission nini oui na ona Kinshasa bandeko ba rolanda yo et pour Teresa na mabe en tout cas Teresa mabe bandeko ba rolanda yo ya Kinshasa pe ba rolanda comme ba rolanda biso na poto kin pe ba rolanda yo est-ce que na lisako oza na message moko particulier nzamba tien yo au profiter lobela ba imboka ba rolanda biso ba kambia mboka et puis na temps oyo na basali ya nzambe o mingi bakoti na magie po solo kezali na mboka oyo oza kolobani na pesi nzambe merci na pesi basali ya nzambe nyonso komombote kobanda na bapapa bilenge bayaya baleki bagrand prophète na bapetit prophète nyonso nzambe apambola bino naza moko kati na bino nga napesa bamessage par la grâce du Seigneur na debi yani so bake na 3W trône de Jésus-Christ .Ottawa baomona to babeti TGM Ottawa na YouTube betaka TGM Ottawa omona na bisa bato na debi ane oyo basala nzambe baokufa ebele na debi ane oyo na ese kona debi ane oyo baprésident baokufa et bakufi déjà et napesa un message particulièrement pour la Congo na loba yango ça fait 4 ans na 4 ans mamba corona na loba ki eza na YouTube et kokisa na loba ki yango ke na kati ya mboko mwana mwasi au dirige mboko oza sûr que moi président moko wa mwasi nazala na oganye na ngeloti na ba obenga yo bozwa na loba ki yango déjà ça fait 4 ans na loba bozwa président moko ya mwasi na kati ya mboko na nzela ya président wana mwasi ainsi dit l'Éternel na nzela ya président wana mwasi nde makambo efungwa na mboko so ina okufa un jour bato baotala makambo oyebi kombo na ye nayebi kombo na ye nzambe apesinga kombo te apesinga famille na ye te na ndo obondela kola yebisinga awa na mboko mwana mwasi obi oyebi ntango na obondela kombo nzambe aobenga kombo nani nzambe aobenga kombo na matoi na nga mon fils. Problème ya mboko eza problème ya ba konza mboka te. Problème ya mboko eza basuye sacerdoce. Comment? Basuya ngondenge. Basuya sacerdoce. Na kati ya mboko il faut Eli abandela hôtel ya nzambe. Omoni donc mabe koti na Israël. Mabe koti na Israël te parce que économie Israël ya na problème. Mabe koti na Israël te parce que premier ministre azen capable de voler sa mboko. Ma belle continue à Israël tant que Eli a monique basuye sacerdoce ba prophète Eli a kangi likolo muto a kangi likolo a ministre économique muto a kangi likolo a ministre finance mais muto a kangi likolo a mosakoli ya nzambe lokola yo a kangi likolo 365 jours likolo peut-être kangi likolo ebelo na sala Israël est un mboka mungu etondisa ni ba culture
bato baosala élevage pour Israël vivre il faut mbule beta donc Israël ezalaki richesse ya mabele te ezalaki mbula nde esimba ekonomi na bango akange eloko makasi diable ayebike mpo mboko etelema il faut bakanga voie sacerdotale ezango mona bateki sacerdoce basala nzambe mingi bakoti politique basala nzambe mingi basimbikisi basala nzambe mingi bana kata obengaka l'ordre de Melchisedec yo oyebi makambo na betano makambo depuis 2006 avant alunga mboko baya olukanga na biso mutu aza bete mutu aza bete mutu aza bete lelo bakoma mono sur grand prophète na mboko bateka sacerdoce mboko bomboko etelema ata président mboko akosala ba effort nyonso bobengi ba investisseur na kati ya mboko etelema te bomboko etelema il faut sacerdoce o ezaki awa babuka yango Eli a rebâti sacerdoce so a rebâti sacerdoce abeli nzambe moto kiti économie ekoma sa mais mambo zoloba obanga te que soki ekomi baoluka yo soki ekomi te obimi faux prophète donc là vraiment comme faux prophète a un problème so ezali nde yesu obimi faux prophète ndenge eza problème ozana ngaso ebilanga faux prophète échanger l'autre pour nous couper la montée de Koulouse. Mais soyez yesu obimi faux prophète nde mabe. Voilà, to comme pour ça na biso na suka bande ko ba retenir nini na passage na yo na Shelvi TV puis na émission oyo un temps une histoire. Na ngana si ça d'abord. Na bielo ko liboso sacerdoce eza suyé na kati ya mboko. Na mikolozo na moni président changer gouvernement mboko. Musoso muso changer musoso. Na moni remplacer bat. OK. A remplacer bat belé na moni remplacer bat belé na kati ya mboko. Na lobaki on a des biens na moni 3 days national. OK. Batu ya minene ya mboko ba policier. Ba ocha bitu na mabele. Parce que faut ba cha bitu na mabele parce que batu mingi ba ovande na avancement ya mboko. Motema na eza mabeti. Motema na eza bien. Motema ya fachi béton, eza mabeti. OK. Motema na eza bien assez na mboko. Mais ce qu'on faisait na bateau bazana ba vandeli makambo belé. Et c'est la politique te. Et c'est nzambe alongola bango. OK. On a le deuxième message dans pour Namboka. Mais troisième message dans Gaï, et ça, le grand prophète Moko Mboka Oulu. Après beaucoup de décembre. Si tu as un attention dans le Canada, quand tu as parti, action Nzambe. Parce que Nzambe a Nzamba na posa boma ba grand mingi ya mboka parce que bangonde ba bebisi makambo bele. Alors bah mon ami les gens bah bima dès qu'on bima ba récupérer au ba liba ma cotisio. OK bah cotisio la carte mandi. Bien aimé dans le Seigneur, muto afula mutu, c'est un grand pasteur. Amen. Muto atombola mutu, c'est un grand prophète. Muto atombola mutu, c'est un Jésus Christ Nazareth. Conseil dans peso. Ngankola bimisinga awa te awa to sala makambo nyonso na ke perception musika. C'est ça kana bolingo. Continuer na balusizila, continuer na nyonso. Otulinga mutu na point na ya mission liboso na kati ya mboko na zoni na koluka nzambe parce que Congo est un centre ya eza poumon ya foi ya monati mboko yo e produisaka ba Mercedes Benz mboko e produisaka la foi en Christ donc na zoni na Congo na bangomba na biso bazamba onyoso za na nzambe zao mboko eza na bonzambe na zone kande kuruka nzambe après tout nzambe na Canada. Voilà, to comme na suka salinga sengo pour reconnaître mboka na yo et nzamba zalia okano pe kovanda kuna na malili oya biftek o le disposa de ana Canada o ya osani ni atomso ya ezapo o staffe mais tout moni ko ya no mbala moko zamba eko lakisaka eko luka nzambe alors na bandeko nyonso balandi biso ce bana posa bazwa bino ndenge nini opesi adresse na bino na Ottawa et puis awa si c'est possible soko za na terre ya babatwa opesi numéro de téléphone soza na ba jour ya ba awa oyebisi bato ya ba na combien et to avancer quoi na pamboli nzambe naza mwana na pesi papa na mbote na tikie les États-Unis pour l'instant muto za posa kuta na yaka na Kilicha, l'église FENA, Fraternité de la Nouvelle Alliance. Naza na kati église na biso. Église au prophète Daniel Naza visionnaire au monango 6e Ottawa, trône de Jésus-Christ
maison de la divinité eza na Canada, précisément na Ottawa. Adresse na biso ezali 2285 boulevard Saint-Laurent, unité B13. Somol kwa biso na YouTube betaka TJM au monde biso na YouTube au beti www.tronedejésus.com au monde biso donc www site na biso ya wana tronedejésus.com au monde biso au biso pe na kata Facebook au zo biso naza na fena na lemba terminus nazo ya wana numéro nanga nazo numéro mo sikoyo nazo pesa mo sikoyo et osunga bana nzambe oza na posa ya okutana opesi pe ya WhatsApp nakoki kozwa yo mbala moko nazo pesa mo sikoyo soko na poso zo biso numéro ya awa ezali plus 243 81 72 76 027 plus 243 81 72 76 027. Mais si vous avez un numéro international, vous avez plus 1 819 921 58 50. Plus 1 819 921 58 50. Voilà le numéro international. Si vous avez un WhatsApp, vous avez na mukiokolo apesi biso to mayelo ko apesi biso to kokabolango e komwa ta biso te peso matondo ko nimembela na biso na fona peso merci to likete to kozwa na mikolo za na no pour la continuité ya démission misosi permettre ngana bonde na bana nzambe to koki jamais ko sa ndenge wana to dénoncer na libondeli na yo kosala bandeko nyonso to alors bozala ebele bobenga na baproblème bozana ngo moto nzamba osambela to pesi bino merci ce que le sumasi azongite to kuta mikolo nzali ko ya merci na chez la vita leader banda wana vana na ngwende po chez Elvi TV ne tombera jamais to za wana basoda makasi to bi iko kelo kendo to kena bango bebo eti na suka merci beaucoup ce que le sumasi azongite to kuta na moto nzambe to kabona libondeli na bandeko nyonso ba kolanda biso. J'aimerais faire cette prière avec tous les gens de l'extérieur comme de l'intérieur qui me suivent de partout où vous êtes humblement. Tu es à la maison, tu n'as jamais réussi Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça les bons moments. Je ne veux pas le faire comme tout le monde. Avec toute humilité, j'aimerais que tu répètes avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai tenté de te recevoir dans ma vie. J'ai tenté de te recevoir dans ma vie. Mais j'ai toujours échoué. Mais j'ai toujours échoué. Mais j'ai réussi aujourd'hui comment le faire. Mais j'ai réussi aujourd'hui comment le faire. Seigneur. Seigneur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Je vais recevoir ta vie. Je vais recevoir ta vie. Et je vais vivre ta vie. Et je vais vivre ta vie. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Reste calme, je vais prier. Seigneur, je prie pour tes enfants, ton peuple, tes serviteurs. Il y a un homme de Dieu qui me suit, qui est tombé, qui est devenu faible, qui se disait le Seigneur t'a abandonné. J'aimerais te fortifier, te dire que Dieu t'a pas abandonné. Ma soeur, toi qui viens de faire cette prière, mon frère, papa, maman, tu viens de faire cette prière. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de cette grande famille chrétienne en Christ. Laisse que le sang de Jésus-Christ te couvre là où tu es. Je prie pour toi, toi qui étais malade, par le nom de Jésus-Christ, avec autorité. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Be healed in your body. Be healed in your life. Be healed in your family. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on avait dit bino libaku, olimbi sibisi. Zamba pa bola bino. Zamba pa bola bino. Bye.